batata bamama bandeko congolais congolaises partout dans le monde entier bipa bozali na lobi na bino bonjour ou bonsoir par rapport à Ero Tokomi. Les alinga wabino les messagers Galates 4:16 à cause de la vérité on devient l'ennemi. Toye lelo par rapport à rendez-vous oyo bomona ki publicité pesa melaki na Kleboa original c'est ngadi. Ya kolobela na tina ya chaîne na bino ya sika ya lolo Swami TV grand réalisateur ya kosakana te oboye bino moko c'est-à-dire ma solo eza déjà en marche alors lelo na ye lisusu pour le jour J pona ko yebisa bino que non merci na ba rendez-vous na bino obondo kozela lelo na makambo to kolobela bino yango kokota na kati émission na bino alors le messager Lobato Yoka ekoloba nyonso écolobela social ya peuple congolais o ezali chaotique boyebi yango écolobela politico o boyoki ba mécrodité bazali ebele écolobela spirituel o boyebi ba criminel spirituel bazali ebele tout ça eza na kati ya service ya peuple congolais na kati ya émission allo les messagers Loba Toyoka. Alors, sans plus tarder, lelo avant na kota na ba sujet o na yeli ya kolobela bino peuple congolais na koyebisa bino bolanda mwana muke ya 3 ans na kopesa ye 4 ans Marxi c'est 3 ans makambo alobeleli na tina ya comportement congolaise. Merci. Kamel yewana moibi kamel yewana Merci lisusu tozongi lisusu reja pesibison zela lelo toza kolobela oboye beza na kati actualité état de droit en marche concernant liberté provisoire ya mesele Kamere tokolobela lelo lisusu oyo etali Jonino Makelele tokolobela sujet lisusu ya Tambwe Mwamba et puis ba congolais ba congolaise tokolobela lisusu sujet ya oyo boyebi Jean-Marie Kassamba na actualité oyo euti koleka na mikolo nyonso to oyo lelo na yeko panza poke pona koyebisa bino peuple congolais tongito tumututu na penza tozali bato ya planète oyo ou toza bato ya planète oyo te état de droit to lelaki état de droit to sengaki eye mais tokomi ko telemela état de droit balobi nzambe babengi juge juste pour atikala na autorité ya trône ya nzambe un pays sans état de droit et ko décoller ata mukete botikala ko revete état de droit yango ne mutu et ko lutter contre anti-voleur otuboyebi spirituel économique et social état de droit yango wana mutu ezali délivrance ya peuple congolais décollage ya mboka yango wana ndezali changement de mentalité et ko bana au sommet ya l'état avant kitana caporal alors lelo oyo boyoki message oyo esili kotambola ya congolais alelaki alobaki 15 millions nzoka ya kafumba elekaki 15 millions boyebi affaire saute mouton détournement au batangi la personne de Vitali Kamere mutu moko ba cité na makambo ebele plus de 370 millions oyo eza na kati ya libenga na ye batangi ye na batu nyonso tout batangi ye congolais nyonso na diaspora partout Nambanzi ezalaki sujet que non état de droit bolobaka ezawapi état de droit Tshisekedi wa Mulumba ezawapi tout un coup to la muki to ka ba interpeller Vitali Kamere ba interpeller akenda azongate malamoko makala na pavillon 8 oyo ngana bino to yebi depuis soki le 8 le 9 ti lelo azakuna mais ezo kamusanga comportement ya peuple congolais lelo oyo ba yebisi biso akosamba le 11 mais le 11 na ne ko quitter fausse information est circulée dans les réseaux sociaux à la personne et à Moutou Oboyebi Jonino Makelele. Boyebi bien que Vitali Kamere pour avant d'Akuna, ezama sécurité état de droit yangwana nde mutezali délivrance ya mama makambo décollage ya mboka wana. Alors ce qui état de droit est salimi na kata mboka wana te le belanga peuple congolais au se retrouver comment diaspora yeba que partout bipa ozali mboka wana pa uchema kolona ozali mboka na yote kisasa ezali mboka na biso mu Congo muluba mungala mu Swahili tikala yeba que Congo ezali ya biso Congo ya Kimbangu Lumumba Kasavubu kitati na se eza ya biso ba mboka tokenda eza ya biso te alors congolais a changé langage mbalamoko bantu valeur oyo babengi bango ba fils spirituel ya Vitali Kamere
ekana kwa kokamwa na ba congolais oyo bazana kati ya lokoso bazana kati ya bisenga senga ba mandia bakomi koloba azali kobela likamba kokamwa ndeko na ngai. Est-ce que Vital Kamerhe toza kozela le 11 ye moko asengi le 11 asengi média soki ya mokili mombeya ekoya ya Congo ekoya eya bamona ndenge akosamba bamona ndenge akoyeba na kotanga bakombo ya bato. Mais les choses étonnant na landi ba média bien na kati ya diaspora awa oui akotanga ba misuba lobi ye azali receveur atekaka tike pamba te chauffeur azali courant mais na koyebisa yo muto lekaki na tolo bela viol bakeno ye aza receveur mais na koyebisa yo receveur pe azalaka na batike na bango ya kiyanda babombi yango sa chauffeur ayeba. Allez-y comprendre wana pona koyeba keno ezali malewa na ye oya salaka sa chauffeur ayeba yo muto lekaka lobi keno receveur elingi koloba effraction zali individuel soki ye azalaki responsable ya projet à 100 jours, coordinateur principal, il y a entrée-sortie, il y a misolo nyoso avant gouvernement ebima depuis janvier. Et nous disons que nous avons une carte na ye ndenge a yebi na ko yebela misolo détournement wana na poto mena lingala ba bengango muyibi angwalima vrai lingala ngola angwalima ya mbongo ya mbula matadi pendant que mama yemo ba groupe l'autre jeune ezate coureza ko katana pendant que na mama yemo ba nouveau né ba Angela Nzambe baza ko lala na ba kiti ya plastique o ba vani saka na ba bar ba mousse ezate. Allez-y comprendre pendant que na mai na kisasa ezako bima ba mai ya salité oyo baza ko tanga mutu moko azana somme ya plus de 370 millions de dollars. Oh, que les Congolais pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Congolais, est-ce que vous réfléchir? Est-ce que Congolais pensa, est-ce que vous analyse na bino vous sala? Est-ce que pensa tant que vous voyez aussi ce que ça l'analyse? Est-ce que vous tout na pensa mamonga na lobby? Est-ce que na ko pesa lobby qu'on a peuple congolais ou na zo ma peuple congolais? Yango toye pour na ko recadrer bino bantu valeur pour na ko tie bino changement mentalité. Alors Vital Kamerhe balobi le 11. Tout à coup, Toyebi, Oyo, Balobi, qui a se présenter le 11, mais le 11 dans le comité, Batoaza ko singuler liberté provisoire. Par rapport à quoi? Bato Balobi, qui Basalaye, Oyo Babengi, dans le poteau, grâce présidentielle, et comme Kolobamana Mounoko ya Congolais, Congolaise, à la Mouki, à Brossé, Nanouté, Hôtel Vital Kamerhe, il faut azwa grâce présidentielle. Est-ce que Yebi Tina ya grâce présidentielle? Oui, Congolais, Nakoeba, Nako déféri, Mino Lango, Lelo Oyo. Grâce présidentielle, Basala Kango na Moutou Oyo, a celle qui déjà cause la condamné, a Betty Mikolo na kati ya Luzumu, Nesima, Baïbi na Kotala, Bakati la ki 10 ans, 15 ans, Babi a Sabeti combien? 10 ans, et 5 ans, Babi Mise na Boloko. Vital Kamerhe na Sambité, Nan Bakati le Mboula Oyo, a Kokota na Luzumu et Ebanité. Comment beaucoup les Kanaba média bolo bakeno, bolinga te à cause de la liberté provisoire. Ils allaient passer na mawana, yo mutozo le qui sabe mission et kolobakeno, voilà. Au tolérer que ba bêtise à bongo et les cas ba kopesa liberté provisoire par rapport à quoi? Par rapport à action grâce présidentielle et salement ata mukete depuis mukile et banda et la question que chez nous les anakati à danger bozali kopesa ba message oyo ezali crédibilité devant peuple congolais mais tokoyebi sabino boyke tolandi na conseil des ministres oyo babengi Jeunino Makelele aleki abimi orge na sujet o ezalaki Vital Kamerhe te masolo Cécile ayebi na kotanga komba Vital Kamerhe bi pe ba pesa ye grâce présidentielle par rapport ya quoi oyo balobi pona ko bimisa ba prisonnier bazana kati ba boloko partout na tout étendue ya Congo ezali pona Vital Kamerhe te tout simplement na épidémie tozana yango étouffement et commis ebele batu ba commis ebele il faut ba luka ba diminuer batu na ba boloko batu ba ko diminuer bango mais ba ko sala grâce présidentielle na ba oyo basi ba umela na boloko soki ba ko sala grâce présidentielle ezali na mutu ona ko banda soki boko yoka biso message oyo edi kapeni oyo ya sambate oyo pa bo mate ba poelisela ebere ya ko sana te ye ora mutaza ko mériter grâce présidentielle mutu aliboso y compris na ba oyo baleka soki na ko zongisa mémoire na sima yango na sengi no ko congolais devoir de mémoire et rappel souvenez-vous mutu bakangaki à la personne ya Frank Diongo boyebi ne bakangaki ye alors nana kangisa ke c'est Kabila baber o bakosela ke maintenant na ko pesa ye grâce présidentielle ezali Kabila te ezali Fachi tango yenda pesi France Diongo grâce présidentielle voilà vous comprendre mot grâce présidentielle nenge elekaka Frank Diongo bakangisa ke na Kabila azalaki prisonnier Kabila Fachi tango ayebi na kosala grâce présidentielle na Frank Diongo abimi ezali Vital Kamerhe te alors Jeunino Makelele a soulevé yango na conseil des ministres croyez que Fachi azambendre
Toro Ngaya Yuma nzoka grand prêtre babenga ranger mais ndeko nanga botikela ko bakeno bo sepela parce que oyo aza na tête à pays vraiment na ya poto vraiment na ya limité eniki koloba kelo en matière à politique azali né grandi baigné dans la politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba apesi ba politicien politique ya likolo mais ça apesi moi na politique na diplomatie na mais ça le père a enseigné la politique aux politiciens congolais mais le fils il enseigne maintenant la diplomatie dans les classes politiques congolaises dans le 21e siècle. Il faut comprendre moi na koyi azakoyi état de droit le bec na binonini je ne cracherai pas dans le combat de mon père. État de droit, même na lia kanayo, na mela kanayo, na lala kanayo, na tambola kanayo, c'est pas moi qui va t'arrêter. Justice est indépendante. Oyo sali okobuka. Bible lobby, oyo loni okobuka. On ne se manque pas de Dieu, ce que l'homme a semé va récolter. Banane va récolter. Régime à 18 ans, il y a Kabila. O bazali responsable de massacre, il y a Kamwena Sampo, il y a Boudian Congo, il y a Fosse Commune. Oyo boyebi ya ba criminel nyonso basali ya ba tuerie basali na kati ya Congo oyo ba boma ba Thérèse Kapangala Olivier Chebeya ba bomi ba Roger Chimanga ba bomi ebele oyo bololera 12 millions mais 12 millions de morts ils a plus de 12 millions de morts au Kabila zali responsable na bato na ye entouré na ba congolais tokol bazaïwane bolingi mais tolobi toza ba congolais bazaïwana ba congolais o batura Kabila baza responsable ya masse ya malheur il y a peuple congolais pendant 18 ans. Alors Jonino croyait que à glisser le kowana ba beta liko finalement ça fatia le que non arrêté. Boyeli sujet awate ce n'est pas moi et puis fatia habilité à confiliation justice indépendante que Bobi Miselanga Kamere. Souvenez-vous à Sengaki liberté provisoire ce qui 2 à 3 fois ba PC yangote. Ce n'est pas Fati qui a arrêté Kabila. C'est l'état de droit restauré au Congo dans le 20e siècle. Yango mutu ekokanga Kamere suite ya comportement ya Kamere bamisusu balobi bateyeni se balobi voilà tozali cash mais cash balobi to yiba ocha loboko na libenga ya l'état cash balobi te que non bo détruire objectif ya cash là qui le peuple d'abord social ya peuple médical ya peuple logement ya peuple enseignement ya peuple route ya peuple parce que til lelo Congolais 50 ans, 60 ans, azana ndako ya famille, abetaka dada, abetaka carte, abetaka jeu de 6, azoko longate parce que mboka wana izana kati état de droit. État de droit mutezali délivrance ya mama ya makambo ya décollage ya Congo. Toleki wana. Alors pour ko yebi Sabino, bo rêver ata mokete. C'est-à-dire fati azakutu na droit kutu yererete. État de droit o Etienne Tshisekedi Mulumba akufelaki yango oyo. Yango wana ne mutu ekozala eko permettre congolais congolaises surtout apesio liberté d'expression et qu'on permette aux Congolais de s'en sortir na katamboka na yo o profiter na bomengo ya sa mabele parce que ko kufate ça o profiter bomengo ya sa mabele na yo sikotango mbizo ko telema parce que juste 100 euros 200 euros to yebi asombi ba média ebele na kata diaspora mbongo ya ba contribuable ya peuple congolais projet ya 100 jours atiango na libenga na ye basi ya bana ya basi na ye bana ya basi ya mwasi na ya mida bambongo etoni na ba compte na bango basalaka wapi ozana 9 millions 10 millions allez-y comprendre toujours senga na l'état état de droit il faut elandati na ba paradis fiscaux ko contrôler bana wana bazwimbo solo wapi paradis fiscaux il faut contrôler l'état de droit et na droit ko Kolanda amida azali mwasi na ye OK misolo azana ngona kata compte na ye azole yango wapi il faut balandela yango otokolo belamino yango wana bo revata mukete état de droit azana droit erega mukete le 11 Toyoki n'a pas confirmé Toyoki a changer date. Alors changer date par rapport à Yoki ba juge ba ko sambe saye. Ba juge ba ko sambe saye, eza ba juge nini? Ba juge ba nyokoli bango pendant 18 ans. Ba pesa ka bango eloko ba malongate, ba futa ka umba 100 euros, mais ba tanga bazali habilité ko kata makamana ndenge elonga meli. Ba juge wana bazali sans pardon, sans pitié, bazana besoin ba kota na kata histoire ya état de droit, ba kolobela Congo, tamba ba Congo ba kotanga keno et un certain juge akataki makambo ya ba voleur, il y a détourneur, il y a fonds publics, il y a l'État, il y a besoin de l'histoire. Et bah juge wana, soi-disant, tant bayoki, kombo ayoki kombo na bango, ayebi nakoluka a changé, mais toyebi que le date est le 11. A changé par rapport à quoi? Mais to koti siko na oyo babengi Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba boyebi a sali bon montage ya Paul Kagame, soi-disant azako bela, mais Paul Kagame azako bela te. Alongo wana a sali ba montage
oyo ezalaki ya Vital Kamerhe na kati hôpital po ba luka ba sengeli liberté provisoire atie elongi ya Vital Kamerhe mais liberté provisoire epesameli Kamerhe te mais tout en coup un vrai antivaleur aleki na bosolo politique pona koyeba na kolobela keno Kabila zali kasayen pona ko bwakela yeba fleur kolobela 5 chantiers mais 5 chantiers nini oesame na kati ya Congo. Allez-y comprendre ennemi à Congo azaka peuple congolais oyo bazali ben inconscient 1% bazali conscient yango tozo telema pona ko yeba ko délivrer mboka wana. Alors mukuna ayebi na koleka pona ko contre-attaque mukuna ayebi na ko répondre déjà kosi ke mukuna azali papa na ye azali mukuna die azali papa pauvre papa ya ba riva menga oya kufa mukuna die ya lemba azali papa ya mukuna passerité wana ayebi na kolongola ye mensonge wana na etando muke ya bosolo politique mais sili wana et qui 2 jours tomona ba publier mutakala ya mukuna passer mukuna ezala ye te ezali ba distraction et concerné bisote vie privée na ye soki ezali ye ako compte rendre na kosala ngo na nzambe oya tyaye na ngwende mais biso bible lobi ya malamu tozwa mabeto bwaka ya malamu ni tokozwa mukuna tokozwa oyo babengi éveil patriotique pendant que les Rwandais les Kabili ils vont jamais sillonner au Congo tranquillement tango bango bazali na kata coalition fati moya travailler malamu ezate tokose voler visage te et sengeli crise oyo président il faut à déboulonner à dissoudre Batouana. Alors bino mobotala après ba bêtise les kaki ya ba photo ya mukuna zongi simate a telemi alobi éveil patriotique ti Batouana ba ko kamata ba mbangu a porter bango plainte a porter les Kabili plainte a kozonga simate elingi koloba nini peuple congolais mboka tozana ngo kaka moko ya malamu to kozwa mukuna éveil patriotique biso nyonso diaspora congolais congolaise. Ah, bino moko botala ndenge mu pasteur mukuna auti ko porter pango plainte bokotango na bilili azongi simate. Alors pour vous dire que non malgré ba publier mutakala yaye soki yaye te na ye pona ko confirmer te même soki ezali ye tozu ya malamu na ye éveil patriotique o etikali ye na nzambe. Alors comportement na ye vie privée na ye Congolais et belé ayebi makambo ba pasteur wana baza banzambe te baza na mai na makila bino bandimi bato comme ça on banzambe ezaka na Yesu Masiya muta kwesama te oyo batikali ikomplinga na koko kwesama mais ya mutu ezali soko kwesami telema pangusa mabele kende nenge David pangusa mabele mais lisumu nyonso tu eza na conséquence nango epa ya nzambe akolimbisa yo mais conséquence okofuta conséquence ya mukuna soki ezali ye akofutango. Bon, bino moko botala ndenge passer mukuna aki ko porter bango plainte azongi simate ndoto kozongela bino. Pense à tous les peuples congolais que je viens de déposer une plainte contre M. Joseph Kabila pour les crimes contre l'humanité qu'il a commis dans notre pays. Et je lance aussi vraiment l'appel à la communauté internationale, notamment États-Unis d'Amérique, Union européenne, de s'impliquer rapidement. Il presto, venez vite. Nabanzi bino moko bomoni ndenge passer mukuna azongi simate arekilete a telemi en avant en marche pour na koyeba na comporter batona plainte et ningi kolobake congolais tous à la sima ya pasteur mukuna parce que aza ko défendre mabele bantivolé il faut babima ya malamu nito kozwa nini sauver le Congo. Voilà otoko le benamino yangwana partout mais pas bozali ba discours ya diabolisation contre ye bosana yango ceux qui mutayo yango ont rejeté ye biso tout sima ya éveil patriotique o ezali vision ya intérêt général à peuple congolais ezali vision ya yete individualité vision ya intérêt général peuple congolais yango tozo ko soutenir yango partout pas ibozali. Merci otokolo benamina ngwana to kotina oyo babengi tambo mwamba anti-valeur tout en coup a manqué maman na biso bijungoya oyo un sénateur président ya Sénat akoko bisa ba propos wana tetomi tuni ba propos ya bongo makapamba te soki mwasi na mobali bakomi ko bima mwasi akomaka très impoli
et pas ya mobali ou mobali akoma kapé très impoli pas ya mwasi mais ça mamba misolo te mamba misolo pe na kati ezali parce que il faut après ça compte rendu ya mamba mbongo o eza ko bima ya Sénat ya ba rénovation ya kati ya Sénat mais mama wana ayebi na ko yebisa ekaka keno misolo ndenge nini ebimaki etikali boni yango yoki exploser salemi puis un peu plein air na kati ya Sénat ko manquer mama oyo abombio na libumu panda 9 mois ezalakate Abandi qui est très impoli qui mal élevé, mal appris, et bandi les lotés depuis le régime ya moboutisme. Bazaba kamikaze politique, bazali ba terroriste politique au depuis Mobutu azwa bango ayana bango. Léon ngina tout na bino ba congolais. Est-ce que tamwe mwamba azali colonie? Est-ce que azamu Congo? Bo pesa biso biyano na ba commentaire. Azamu Luba, bo pesa biso biyano. Azamu Ngala, azamu Swahili, mais ezali kamako kamwa azali ekolo nini? Soki tolandi bango na ba kengo wandondo, soko landi kengo wadondo. Balobi azali mungwandi mais et pas bangwandi kombo wana ezali bêtise mais na mituni toyoka kazali polonais rwandais Congo yango ekozalaka kokambama na ba rwandais cette fois-ci Congo eza kokamba na mwana yamboka oyo babengi son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo fati solution ya Congo alors pour na ko chiter na yeko yebisa bino oyo babengi état de droit a marché au Congo sentiment exact balobi nzambe mutu apesaka alimbisaka mutu et pour ça alimbisaka ko futa conséquence na yo mais un état de droit dans un pays ezalaka sans pitié ezalaka sans pardon parce que pays oyo ezali na ba pardon ezali ba pitié et koyeba na ko avancer te sikoyo tangu bino bozo bakeno état de droit epesa caméra liberté provisoire et ningi koloba keno kabila pe ko liberté provisoire et nous bakeno boche pas kozwa et nous bakeno chadel pas kozwa et nous bakeno ensemble ba criminels nyonso oyo tolelaka ngana bino ba boma ba pia ba détruisa biso na niveau insignifiant la kisi bango pe ba kokota na makala kaka nokola après ba liberté provisoire allez-y comprendre est-ce que bongo na bino zo sala ba congolais et ningi koloba état de droit les 11 ou date ce qui va changer ezali jour il y a délivrance il y a décollage il y a Congo ko décoller na état de droit parce que état de droit les ngone mutezali bite monter et changement mentalité ya Congo parce que Congo est tombé na muyibi bondoki le kuta le koso songi escroquerie makamunyo sa mabe na malamu ezala kati ya corps ya peuple congolais mais mute kolonga yango ezali état de droit et lingi kolobabo état de droit soki kabila soki kamere ayebi na kobima innocent oyo ezali insalamable croyez-moi 2023 ezali pas si pour fati aller à 2023 parce que tant caméra ko mena libanda et la kisi ba criminel nyoso tout bakoyeba na kotelema balbi mutu na bango ayebi na kobima bakobongama alors état de droit ba juge ya état de droit bozana droit RRT bozana droit RRT botala passe il y a 32 ans na 18 ans Kabila additionné et pesi comme 50 ans ya peuple congolais a passé à moni passi et ningi ko bozana droit RRT faut ko tanaka histoire et puis président Fati état de droit oyo papa na yo akufelaki yango oyo mutu ekosala yo yoyo olobaki tu vas laisser les œuvres et tu vas marquer ton histoire yango ebani na état de droit caméra za grand poisson oyo zo pesa tremblement de terre na niveau ya opposition o bazape ba criminel na niveau pe ya FCC ezo ko bangisa batu nyonso tu wana otokolo bela ngwana parce que état de droit mutu ko pesa biso esengo na kati ya mboka. Restez connectés. Abonnez-vous massivement, likez massivement, nakati ya chaîne Nabino, Yalolo Swami TV, nakati ya émission Tokoloba, c'est-à-dire Tokoloba nyonso tokomona, nyonso tokoyoka. Et là kisi, ben formation ko yela biso, toko récolter yango, toko traiter yango et après toko diffuser yango pour na service à peuple congolais. Toye a vous allez 100% vérité sur vérité. Merci, à bientôt. Nzambe na lola abomba batela bino, ba mama ya faso Association Fati Solution, abonnez-vous massivement et partagez vidéo, message et commatina qui ça partout. Béatrice Bongeli, message pour partager yango. Otokolo belamino yango wana, mama kitalatala, opona la bonne part au mukile koboto la yote, Yalolo Swami, Doudoulé, oui, César Ngadi. Otokolo belamino pourquoi lelo yango wana, c'était bel et bien moi votre humble serviteur, le messager Galate 416, je suis à votre service. À bientôt.